Betaka kayu pona salaire, yebaka pe koyiba mayele. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na diaspora, tosolola bosolo lelo, lobi soki tobongoni, Kongo na biseko bongao. Kongo na biseko bongao. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Biso na Diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsil Kouta Bongo Canada. O ezali esika wapi naza kokabula mo ba penser nanga contribution nanga pour l'avenir ya Congo. Nazali convaincu que changement soki ekoti makasi na mentalité ya Congolais ya diaspora, le futur Congo eko bénéficier na yango. Lelo nalingi na partager mo likanisi moko concernant koyiba. Bayebinga bi ndeko o eza ba valeur na yo te. Ningi ngwe bisa bat makamba koyiba ndenge balobaka na français entre guillemets. Kotala na musika kozwa mayele. Kotala makambo ngo basala ndenge nini. Koyeba sekele ya makambo ngo ne basaliaka. Koyekola mwa eloko na esika yango. Surtout na bisika na biso to salaka misala. Na yebi ke mingi na diaspora tant tokendaka kayu principalement en visant la recherche ya solution financière pour na ba défi financier to zana ngwe belé mokolo ko supporter vie na yo moko pe ko luka ndenge ni na ko sunga bande ko na mboka avec toutes sortes de sollicitations de la nango. Kayumi balé misatumine. Alors on est tout le temps focusé sur l'argent, le salaire, na ke kayu, na beti kote bon, peut sanga moi $5, na beti kote peut sanga moi $20, na beti kote peut sanga moi €20, na beti kote peut sanga moi €5. On est à focus na biso. Tozali ko talela yango, tozali ko zela mbongo na biso eya. Et une fois aussi si ko beta kayu na yo, ozongi na yo ndako. Vous savez, eza mabete, mais il y a un peuple oyo naza ko étudier mingi na yekoli mingi na histoire da peuple oyo comment alongwe na niveau moko ya pauvreté pe lelo comme na stand comme na niveau ya ko terroriser mukili peuple chinois pona ba balanda kanga mingi boyoka na so na so babande ko chinois ona lobaka tana za kokola to zo benga bango ba spion na zo ba tinati nana binso ba spion pour dire espion lelo na ko comprendre to ba chinois azami sumike meza caméra munene ozali ko yekola na documentaire moko eza na YouTube balaksi ndenge nini Chine et bimaki na pauvreté démarche nini bazwaki mécanisme nini basala batia en place pour ba koma lelo et puis ba komba ko ningisa ba grande puissance mutaho saka na bango so azate ba bandare ni kamuya ndenge bana kin tozalo ba à l'époque ko zimele tozo talela tozo donke wana ba vocabulaire na biso c'est-à-dire ba kenda ki ko zimele batu o baza to bengi ba pays développés par rapport na bango batu wana basala ndenge nini secret na bango nini gouvernement chinois tinda batu ba panzana na ba pays wana ba musuba ke kotanga ba musuba ke soki nini objectif moko bo zimele bango bo yiba mwa mayele place bo za bo yiba mwa mayele sima bo ya awa bo kabola bo moni nini yango comme si Chine bo zo mona lelo yango naza ko interpeller yonde konanga na diaspora oui tozali solliciter financièrement na ndenge ya mukete oui tant tozo bimatobeta kayu tozo zela rara salaire mais lelo na ningi na réveiller conscience na yo na domaine nyoso ozali ko sala fungola pe lisu zimele batongo basala makambo ndenge nini kozate ba embaucher na entreprise otala kaka salaire tala pe esaleli yekola yiba ne na bi yiba mayele tala esaleli na bango pe mituna nini okoki komema lobi na mboka na biso po okoka pe ko développer Congo ba mususu ndenge ozokanga bobo comme peut-être na veille ya retraite ndeko nanga bisika oyo sali 50 ans, bon 50 ans, 20 ans, 15 ans, je ne sais pas.
place aux autres retraites au sali depuis combien d'années nino yibi ne sikawana mayele nino yibi ne sikana o lelo na retraite na oko vendre sa ba congolais mi balemi sato bitala nga na sala na entreprise tel na sala na domaine tel na mona ndenge ba salaka boye na susu makasi na nzoto te mais soki bo saleli ba formule oyo kongo na biso bi ko bonga parce que soki to juba retraite na ba biso to sala peto to bimine eloko moko te o lobi to koki ko pesa na génération susu o lobi to zonga na mboka to ko kabola bandeko nanga on n'aura rien fait pour to ko influencer devenir en mboka na biso parce que salaire et aussi la ngo nyonso fio il a hier ici la rate et c'est tira na banque est-ce que tira na banque mukomso to sona ndeko nanga moko bwalbi papa nga na comme na 61 na donc kala mingi te retraite na comme kucho sko retraite ngo awa na mboko vraiment na olia nini na yeki mboko yo na sina avancer na âge donc na sali mingi te na zapena na konzote économie ezate na comme ko penser kana zonga mboka et ya solo zonga no mboka mais so zongi mboka o vana kwa di bazo en charge comme retraité si ba oser la pota ngo vanda kuna papo yeli biso nini et l'autre biso yeli biso nini point de vue monétaire oui na combien point de vue matériel oui na nini ya misatu expérience na ton vécu na poto wana nini lelo koko mema na Congo c'est étonnant de voir comment bande comme surtout élection ngozoya ko weli sa to zongi mboka to travailler na gouvernement mais que travailler na gouvernement qu'est-ce que tu as appris na ba mboko na poto o lelo so comme na gouvernement congolais yo comme expertise ni no mema si ce n'est pas la vaine gloire y a pas respecté aux ministres aux députés nationaux ba garde corps par-ci par-là français et puis total na terrain donc na yo na ba tikala na mboka kuna et tikata morote ndenge moka pourri parce que awa ozalaki ko se contenter kaka ke bon mbongo ye na dépenser ba besoin na ngesili olali lobi na tongo mbongo cité bandeko to ça le roi ba chinois to so sala pona salaire to ça pe ko yekola ba musu to zali to zu ba grâce au kende na ba ozana ba poste moko oyo bazo permettre que na ba meeting hein na meeting ya ba grand décideur ko sala ka na prestige to bimko be non na zali na réunion na PDG na biso bo ngaba ndino ka mutu mususu ndeko na biso mususu yebna azwa busala moko voyagera trop hein les lois na Paris le bazana Bruxelles le bikuna ki Singapour le bikuna ki na Mali c'est bien beau ba photo tout ça mais on a propre plaisir na yo na ba réunion nyoso na ozu privilège ko kota ozoyoka nini emo esaleli est-ce que o apprendre façon bazo sala est-ce que ezana mécanisme moko boyo tali obingai lobi so penda ba pesingai possibilité na mboka na so Congo na komema mayelo na ko suksa un exemple na nga moko parce que j'ai mingi na lo bakaya bandeko na nga mona na expérimenter na mona résultat pe si bana tala so penda o pe na ko conseiller na ndeko na nga Congo la diaspora mbala mingi na zaki so na sala ba kayu ba bisika surtout no kende et bisika na zora grâce ya kokotaka ba réunion na ba konzi na zaki toujours kotala façon bazo procéder pour na tel projet ozo kande ba na zwa ba mayele natali na bi nzambe na ngai ce méthodologie oyo to appliquer en na ba moi ba réunion na biso et que ne musika na ina yes go na méthode na moi ndamwa méthode ka comment tenir une réunion juste tenir une réunion na naza ko présider ndé naza ko coordonner makambu soko zui parole bania bavandi bazozela soki idée wana ya muninga moni keza juste était comment okoki koya na idée na yo sans pour être comme attaque personnelle bilorami ya mikeka kawana kaka tozana mentalité te yako tala qu'est-ce qui s'est fait autour de nous ozwaka bus ozwaka métro ozwaka ba TGV jamais otalaka kutu mais bato basala eloko ndenge nini bato ça ko entretenir on dit on est OK la place oyebi oza numéro nini bimana reni esili mais des petits détails au chinois zimelaka otala ngote le fait que bato so nettoyer ba nettoyer wana mais sois attentif même na likambi batongeli bango métro mais comment baza ko entretenir nango et pas la surtout wele gouvernement atongeli biso boye asaleli biso boye to CP na biso na mboka lobi na tonga ka même bâtiment na
mawa na architecte akoyoka so na olega wana. Pourquoi? Parce que bato baza na kati wana baza na souci ya détail te. Et biso bato tovandi na bapoto na maboko faut tofungola miso totalaka ba détail wana. Qu'est-ce qui fait la force ya mboko? Qu'est-ce qui fait moi ba détail na mike mike? Donc oui salara musala na yo pose moi salaire au répondre à ba besoin na yo mais ndeko zimele pe zimele tala. Et ça le lina bango yiba moi mayele moko boye na domaine na yo oyo lobi okoyi komema na mboka. Koyaka kate na balangage que j'ai fait 40 ans dans telle entreprise, 20 ans dans telle entreprise, salaire, et si là nango pour ikenda na kaka, finalement tu n'as absolument rien si ce n'est que des photos. Il y a ndengo zalaki na boss na yo, ndengo batinde ki na Japon, ndengo kenaki na kinini. Exact parce que ozaye kaka lu yenge, moza ko apprendre te. Mais ba chinois azozonga ngana lokola kilika mboye ngana lokota ki mwa boye ngana lote babandi ko 500 muso ti mo komso ba surprendre Mercedes ba betela bango copie conforme à voiture Mercedes made in China. Vous comprenez ngandeko na domaine na yo so yibi mwandam yiba mbongo te ko yiba mbongo te yiba mayele kendo pesa na mboka bandeko bakoka ko se développer. Est-ce que na lobi mabe ba commentaire na bino pe ba suggestion ndito monani mbala ya sima. C'était votre frère Jean Ndintsiri Congo ye.